Mbote bandeko ya solo penza ngai babino zikoti mayuma tembo ya mwanda. Ngudiame vuilu mulifla la bwende sediame vuilu mulifla la kindamba idina mono imwe bwende kindamba. Ya solo bandeko ya mbote to kota na masolo na biso pamba te to wuti bongo solo pena mikolo mingi mikolo miike to salai komona na bino te kasi senga na biso na toyo kana lo yembo oyo matondo. Matondo bandeko ya solo bongo to tata manana loyembo na biso na suka ya manaka mabiso lelo. Ya solo bongo penda to moni pe ba actualité leki mwa mingi makambo ba concert et kangami et tout ça ba to mona bandeko na biso oyo ayemba ka wana munoko ebele wana pesa ba tuluzi tout wana concert na yepe katani mbuta kofi waba nkovi aloba na orchestre menea mindule na ye ba nile yango kasi ya solo bongo penda biso bango bazokoloba o culture eza musique culture eza ba mame na ba stade ya France ça c'est la culture ça la culture te so lingo yeba pena culture ya solo esengeli oyeba kobundela mboka na yo liboso po culture eza mabele nde tozi nyonso mabele nde tozi ba culture makambo ebele kasi te ya solo bongo pena tomoni mwana na biso mayele mwana mukongo mayeba kongo mayele walikambo tomoni mwana na biso mukongo ya mayele lokwa o bengi kombo fere gola mbuta gola tala mayele bele ye banile concert a lobite a sale lokote andimi pona nini atosi baimboka alobi ya solo baninga na ngai na mekaki kasi na longi te ya solo bino pena bolongi nga na tiki na nga mwana mayele azalaka bongo ya solo bongo bambuta ndenge na babaki na ebandeli na uti kolekisa mikolo miike tomonanaka te ya solo pamba te biso toyaka awa koloba kasi tokendaka pe na mboka mpona kosala misala po biso awa toya koyekola tozonga tozwa mayele tozonga tokende kotonga mboka na biso ya solo mingi balobaka o
bino bochaka kaka makelele kuna kasi boya awa sur place toyaka totongi topesi bato misala tosali mpe tozongi mpo na bongo nde tokotonga mboka na biso biso tolobi te ke o gouvernement o mokonzi ya mboka o eteli boye asala nyonso non akoki na nyonso te yango biso nde toyaka kosala misala biso tosengaka kaka na bakonzi ya mboka babongisela biso banzela bapesa biso mikanda na lombango oyo tokoki kosala misala babongisela biso banzela donc na monoko ya lopoto balobi na kikongo balobi bopesa biso biloise ou bien ça de là les instruments donc bopesa biso quand même nini comment on dit botila biso disposition po biso mona bomonaka biso na kachopa biso baafricain oyo tozali ana mboka mipaya toza na capacité eti lelo ndenge tozosala veille awa biso na bungi ya kongo tosikami totelemisi bato ebele awa na fumwa ndungu na biso wana tobetaka mbila na biso na fumwa ndungu telemisi bato esikimisi mitima mia nyonso kokongo bato nyonso batelemi na yango wana tosengaka na leta mokonzi ya mboka botela biso disposition po bino so boza na capacité ya kotia bato na misala te biso na diaspora toza ebele plus de 10 millions na 10 millions na bato biso tosali mosala na bungi ya kongo na occident epuis mpo na kachopa mosala oyo tosali ya bungi ya kongo esali na libanda mboka eza na capacité ya kozwa 6 millions de bana mboka baya kopesa misala soki 6 millions de bana mboka baya bapesi misala tolobi kaka mwana mboka moko azwi bato mibale na misala bato boni oyo ya solo bongo mpenza bakozwa misala na mboka bato boni tolobi kaka 6 millions multiplié 12 millions facilement comme ça 12 millions mpo nga ntango nakendaka nazwaka ntango mosusu bato ya misala mpe nazwaka 10 bosiko so totie mutu moko azwi 2 na 6 millions oyo toza toloba oyo toza libanda mboka so tokiti na mboka na biso tokozwa 12 millions tokotia bato na misala 12 millions de personnes bakolongwa na chômage na yango na leta mokonzi tozokosenga na yo banzela tina bamboka tala outi kimpese okende tina luozi nzela eza te kimpese basala matungulu baza mpe na bangombe kuna na luozi baza na matungulu baza na madesu baza na biloko ya ndenge na ndenge kasi nzela eza te soki bopesi biso botie biso kaka maboko na nzela kaka ya pamba bokomona ndenge tokolongola bato na oyo bavandaka na bandako pamba bato nyonso bakozwa misala facilement 12 millions nango na biso ntango bolobaka na biso tosalaka eloko te totiaka makelele tolingi te biso concert elobaka na biso eloko te elongolaka nango kaka mwa 10 personnes 15 personnes na afrique baye awa cheche makelele bacheche bazemi babebisi bana na biso nsima nango ale bazongi na bango batikitiki bana mosusu awa kasi biso tozwi makasi na bondeli ya kongo tozwi makasi ya koteya bana wana ya kolakisa bango bana omona mwana 18 ans akomi na makanisa somba mabele na ye na mboka mpo na nini polobi akende kotonga ye koli mosala na ye ya maçonnerie menuiserie batata bakomi bakendaka su concert te akosombela mwana ordinateur ya 1500 euros mais bazosombela bana babiloko esengeli mpo bana batanga malamu bana bakomozwa badiplome ebele bakomosala misala ebele bon tokota nanu na mosala mpenza oyo toyeli lelo oyo totangaka pamba te yango nde toyeli lelo po tokolobaka na biso mikolo nyonso kwa tozongeli mosala tokoloba ngai nasali bilanga na ngai nauti tosala bilanga na ngai naloni masango na ngai 4 mois napesi bato misala nateki masango na ngai nasali makambo mosusu sikoyo nazongi yango nayeli bino susu kotangela bino mpo makambo na moni na mboka wana moto wana oyo babengaka wana tata wana oyo monene wana oyo moke wana tonisa batapo na nzoto denilesi apesi nga kanda yango nayeli ye mokanda oyo ya solo mpena alongi akongone mwana nsemi akoma depuis 1991 le 8 juin 1991 donc lumbu ya kokinsasa lumbu ya nana ngonda ya samba nu mumvua funda dimosi nkamavoi louvoye mosi donc le 8 juin 1991 akomaka mokanda oyo ale a mama yemo nango wana lelo nazokotela bino introduction donc nsima nango tokotatamana kotia loyembo na biso na suka kasi esengeli totanga nano. Je dis beaucoup viendront en mon nom, car il se lèvera des faux prophètes. Ils feront des prodigues et des miracles pour tenter de séduire même les élus. Matthieu 13, 22. Voilà, introduction. Pour nous autres négro-africains,
quand on dit ils viendront, cela veut dire que ce ne sont pas des gens de chez nous. Pour Nabiso, négro-africain, quand on dit ils viendront, cela veut dire que ce ne sont pas des gens de chez nous. Ils viendront d'ailleurs. Voilà. Ce sont donc les étrangers qui viendront en Afrique au nom de Jésus. Ils seront nombreux, beaucoup, et ils feront des miracles pour tenter de séduire même les élites. Siwadimbu. Donc, Siwadimbu, Solwa. Donc, Bana Oyo, Tchabilembo, na Oyo, donc, Tobengaka Bana Bilaka. Effectivement, beaucoup d'évangélistes magiciens viennent maintenant chez nous. Ils viennent de l'Occident et font des miracles au nom de Jésus. Plus ils viennent faire des miracles chez nous, plus notre misère augmente. Plus l'Afrique est pillée, plus elle est endettée. Plus il y a de morts chez nous. Ok? Quel genre de bénédiction toutes ces campagnes d'évangélisation nous amènent-elles? Est-ce de la bénédiction ou bien c'est plutôt de la malédiction? Pourquoi sommes-nous devenus plus pauvres, plus malades, plus malheureux qu'à l'époque où on ne lisait presque pas la Bible dans ce pays? On jugera l'arbre par ses fruits. Construction de phrases, questionnement, ces évangélistes internationaux ne sont-ils pas les faux prophètes qu'avait prédit Jésus? Que pensez-vous? Mes chers frères et sœurs négro-africains, écoutez cette voix de notre frère qui souffre dans la misère comme vous. Oui, écoutez ma voix, moi, votre frère qui crie dans le désert. N'avez-vous pas constaté que plus les évangélistes viennent chez nous, plus notre misère augmente? À l'époque de ceux qui lisaient la Bible était très rare. Dans notre pays, les gens étaient seulement conduits par les vertus morales de la culture négro-africaine et les gens étaient bons, heureux, humbles, courageux et serviables. Serviables. Donc, maintenant que les gens lisent beaucoup la Bible, n'avez-vous pas constaté que notre peuple s'abrutit, que les gens sont devenus fous, grossiers, impolis, égoïstes, peureux, voleurs et prostituées dans le pays? N'avez-vous pas constaté que plus les évangélistes viennent organiser des campagnes d'évangélisation chez nous, plus il y a de morts partout dans les pays? Oui, n'avez-vous pas constaté que partout en Afrique où le christianisme se plante, la pauvreté et la misère apparaissent toujours? Et c'est de la bénédiction ou c'est plutôt de la malédiction que toutes ces campagnes d'évangélisation nous apportent-elles? Introduction. Introduction 1. Côté Nami Balé. Sikoyo, Botala Awa. Telabino, Moni, les moines semi. Les moines semi. Pour cela, les évangélistes internationaux diront: Seigneur Jésus, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors moi, Jésus, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité à mon nom. Matthieu 7, 22 jusqu'à 23. Tina, tuku mibale na misato. Tokoti awa sikoyo na kapu na biso ya liboso. Tokoti wana. Esika bitozali so bongo bena kotanga à partir du 15e siècle.
Voilà, pourquoi viennent chez nous? Donc, pourquoi viennent chez nous? À partir du 15e siècle, les missionnaires chrétiens étaient les éclaireurs qui préparaient les chemins de la colonisation. Ils étaient de grands espions au service de la colonisation. Tout ce qui se disait lors de la confession devant les prêtres était transmis au service de la sécurité d'État, car les missionnaires chrétiens étaient et ont toujours été des informateurs des services de renseignement de l'Occident colonial. Il fallait coûte que coûte contrôler les consciences. Même nos naissances étaient contrôlées, nos maternités étaient contrôlées par les religieuses chargées de voir les signes qui naissent avec chaque enfant. Il y avait question d'éliminer les âmes lumineuses qui venaient pour éclairer l'Afrique. Les instruments de travail de tous les espions, de tous ces espions de la colonisation étaient la magie, la Bible, les noms de Jésus. Alléluia, Amen. Oh là là. Bandeko, bino bozo na makamna otangawa, tozoko zala siko na yango. Boli mise bandeko, esengi na mena mama ipo na fongola nzela na tanga kala makambo yo. Na tanga yango kala yangwana mwanzela moni koloba mwanzela eza ya kokanga foni tango na mela mai pamba te na kokabongo bimisa maloba ezo kosala lokola kanga mai bima yango esenge na lata maneti pamba te na zo kokoso te na mai nazali kotanga. Aujourd'hui, beaucoup d'évangélistes et magiciens qui viennent chez nous se sont en train de préparer le terrain de la nouvelle forme de colonisation décidée par les puissances néocolonialistes. Comme par le passé, les instruments du travail des évangélistes et magiciens sont la magie, la Bible, les noms de Jésus. Alléluia, Amen. Que personne ne vous trompe. Ces évangélistes et magiciens ne viennent pas chez nous pour des raisons de salir des âmes. Au contraire, ils viennent pour venir acheter des colombes, des âmes, entre parenthèses, enchaîner des âmes, corrompre le mœurs, soutenir des régimes fantoches, aliéner les consciences et combattre les messagers de Dieu en Afrique. Allez, à maman, il m'a pour la sabso bokasino. Batuko ba déni les siwana. Yango to tindi mona tsema tindi na mama yemo. Akende kuna ke bobik sabat yango de tangi la bino. Ezape na motiver na makambo de litsa osala makambo ne sona ko tanga le loi. Pour mona ke makambo de litsa osala mona tsemi longia komone makanda na ne mona tsemi sa koma nyonso. Tina suka bola na ngana bo kebi nyonso bo mona ke nyonso de nile sa zolo bazo sala. Nyonso awa nyon. Ils ont déjà prophétisé dans Longia Congo, dans Mukanda Oyo. Allez à Mama Yemo. Titre Mukanda Oyo. Bo kende na Mama Yemo. La première catégorie d'évangélistes et magiciens est celle de ceux-là qui viennent acheter des âmes en Afrique. Ils viennent faciliter l'implantation de nouvelles églises chrétiennes. So bolandi de Niles Mikolo yo a ko tong église mo ki toko ya munene le ka église nyoso o ezana Congo. Baninga na ngai bandeko na ngai ya solo mo pe na mbongo wana akozwa yango wapi parce que pour ton église munene ngo le ka o ezana limité faut vous déjà au-dessus de 100 millions donc chrétiennes, sectes et autres mystiques en tant que comptoir d'achat d'âmes, c'est pour cela qu'ils viennent, mais pour essayer de vous endormir ainsi cacher leurs véritables intentions. Ils vous hypnotisent en vous balançant des versets bibliques écrits Alléluia, Amen au nom de Jésus. Les chasseurs d'âmes lumineuses. La deuxième catégorie est celle des évangélistes et magiciens qui viennent en mission d'espionnage à la recherche d'une certaine catégorie d'âmes lumineuses, porteuses de promesses pour l'Afrique. Partout où l'évangéliste et magicien rencontrent une pareille âme en Afrique, ils tentent de l'enchaîner, de brouiller ses facultés spirituelles
par des techniques magiques de la vieille sorcellerie occidentale. Oh ba yakala ça na bango ko yako kanga ba am o ezomo na eza limine ba yako kanga ngo bomo na ngo na be église na bango na mingi so ba moni mwana moko azo briller azo makasa azo kopesa ba mbikudula kitoko makamto ba moni ke étoile eze pa na ye ti mwana na ba kobungisa to ba tiena nzela ya be donc mwana to fongola ba miso pendant que vous êtes en train de danser, de crier Alléluia, Amen, au nom de Jésus, les évangélistes et magiciens, ces esprits observent la foule et tentent de découvrir une âme lumineuse à enchaîner dans cette foule pleine de gens naïfs. Au bon moment, on mikolo ezo salama. Bazolinga ko bini sabino, tala bakama comme bini sabatu ba danse mo bizarre na kata banda ko disons na ko ndambe o ba benga kawana ba binzambi ona tala makamba ko mosala bazo bona ngope na misu boye me batu bazo ko sala eloko te na bakonza mboka na batu nyonso bazo sala eloko te kaka ko landa biso pa mapamba biso ba makesa bundu ya Congo o tozo sala musala moko munene na mukilo ya se kuna ba indo nyonso tala ndenge bakena ko kanga biso kuna ko beta ba masasi na bato bakeka ko yemba bakeko sambela basilisi ko sala ba nini ba jeune na bango biso benga kisombe ba kesi ko sambela pona makambo ya corona ebe bisabatu mwindu te ezo biso mingi te tala ndenge ba beta biso masasi ba bomati na ba makesa na biso pona nini po bakena ko sambela pona mboka wana nyonso to mona bato wana ba église wana batinda bango ba colonel ba général ba kota na ba église wana tu ali bazo tinda bato wana bakeba ba kola musa bato ba osala bino boye bato wana baza suka bazo mona ba étoile lumineux na kata bundi ya Congo yango mona ba ya ko fina bon to connait na la misato soutenir les régimes fantoches côté ce qu'on a moment likam. La troisième catégorie est celle des évangélistes et magiciens qui viennent en Afrique pour venir endormir le peuple afin de l'empêcher de se soulever, de renverser un régime fantoche qui transverse une crise. Alors on fait beaucoup de tapages chrétiens destinés à distraire le peuple, à l'empêcher de se concentrer sur son malheur de peur qu'il puisse se révolter, se soulever et renverser le régime fantoche béni par la puissance néocolonialiste qui envoie ses agents des néocolonialisme déguisés en serviteurs de Jésus-Christ. Le christianisme devient donc une religion opium servant à endormir les opprimés. Vous avez dit que le christianisme est au nombre. Il y a un biso ne batelemi pour biso ne toza ba révolutionnaire. Il y a un toujours bande konanga ya ba combattant ba résistant. Révolution ezali ko changer système. Système au mindele ba yela biso esengeli na biso to sa révolution poto pikolo yango poto installer système na biso ya négro africain. Okomona bango balingaka ngo te ba tchaka bato na bango po ba empêcher biso to évoluer selon ba culture na biso. Yango na lobaka na bandeko na biso ba combattant ba résistant okofinga Chilombo okofinga nani okofinga ozo sala musala ya mpunda o Kanambe o Salaboy o Chilombo o Mbuta Chilombo o boy o Failu o boy o Muzito o Katumbi o Bemba o na tozo sala musala ya mpunda foto menende révolution ezalika akino kotika te mundele a dominer yo mundele mvunzi bakomi na mboka kuna kobeta ba chinois tout ça kobeta bana mboka e bana mboka pe musu batelemi bazotala ngana sali ba révolution kuna chinois sakana na ngai pakistano sakana na ngai na fingi na longoli sentir na tamoli na sentir na ligne ngona loboko pusana na ko mamulo ngo nazomona e chinois ki beta muninga na ngana zotala okobomila nga wana donc soki to sali révolution wana au moins na mupa yatanga zo na mboka na bino azobanga bino bolongoli ba minoko na bango bozo sali lango société o sali sika na yo ko sokola bilamba chango na munoko na yo mboka o chango na kikongo na chiluba na Swahili na nini o sali mwa sika na yo ko tekela biloko cha yango na munoko ya mboka okomona mupaya komona ke wi naza na mboka bapaya naza na mboka na ngate ke soko zolo ba munoko na bango ozo sala ozo solo na munoko azo mona ke donc akokolo bano pa kokipe ko matela yo akomino ki mantino donc voilà
yango wana tozosenga na bino kobongola makanisi kobongola ezali kaka te o nasala boye nasala te otoli ligablo na yo tia yango na lingala tia yango na kikongo tia yango na swahili te monoko bato mosusu tia yango na kibembe tia yango na nini na tetela tia yango na chiluba tia yango na kinande bongo na bongo tokomi na nzela ya mine combattre les messagers de Dieu en Afrique. À chaque grand tournant de l'histoire africaine, Tata Nzambi Mpungu, Dieu, le Père Tout-Puissant, donc Nzambi Abukasi Bonso, élève toujours des messagers divins chargés de réveiller le peuple négo-africain et de le conduire sur le chemin de la vraie renaissance spirituelle négro-africaine. Chaque fois que les mages des pays néo-colonialistes voient l'étoile d'un pareil messager africain briller dans le ciel, les puissances néocolonialistes déversent beaucoup d'évangélistes et magiciens chargés de venir chercher ces messagers, afin de tenter de les nuire et de manipuler le peuple, afin de l'opposer à ces messagers divins. C'est là dans les tensions de faire échouer la mission que Dieu a confiée à ces messagers. Mission destinée à réveiller le peuple négro-africain et à les guider sur le chemin de la vraie indépendance spirituelle, économique et politique. Wana, uzomona siko pena longia konga milobi moko wana. Po uzomona mukanda we komuna 91, longia konga bende musana na 86. Mais soko tena ba ane wana, omona ba 86, 87, 88 okomona na ba Sainte-Thérèse, l'église Mangembo ebimi, okena moto na moto ba campagne d'évangélisation ya ndenge na ndenge to ndenge na ba ville ya Kinshasa. Donc ba campagne d'évangélisation au mona ba donc les longia kongazo ba tindi ba messager na bango lokuta wana mona o ba américain moko ba yeku na bazola musaba koka o bazo sala boy bazo sala ba miracle ndenge na ndenge uzomona. Donc ba mona ke étoile moko ya makasi ebimi pona kola musaba peuple nego africain. Alors yango na sikoyo bango ba tinda bato wana ba newa so bana kisasa o bazola ndangai o ya ba newana bana mangwele solo mo bena bana mangwele boko mona ba nena ba campagne d'évangélisation yaki makasi po ba mona ki étoile mo etelemi wana longia kongazo telemi aye makasi aye moto ko sangana te asoko lamusa bato balongo na nzela ya ba christianisme bazongo na nzela bokoko biso ya isika ke culture na biso bato mosusu ba ba ko sala traduction wana te bokoko bakasanga so bi bokoko alinde ko lata malingwanda non tozonga na culture bokoko ya isika culture. Pourtant, ozolia pondu, ozolia ndundu, ozolia kwanga, ozoselaka bokoko na. Yango moko, abina ngaki, oh bino, bolingaka bokoko, bana pe mundela kenana bosala tatonga te. Oh, kasi nga na tuniye. Bongo bino banda bokota na christianisme. Nanu pe na mwana pa bosala tonga te. Biso kutu, tozona mingi. Bakoko na biso ba kota ba nini, ba sala ba kwanga. Lelo so ozolia kwanga, wasi kwanga eza facile pour osala. Pona koyeba ke linyoko fona chango na mai faut fermenter fona sala boye fona nika fona chango na moto na bimisa na wana konika na kangana makasa na sala kwanga yo mona weza maseki wana eza invention te wana pona koyeba ke pondu so na lia mubesu ndenge za na pondu so na lia mubesu eza poison to esala nga mabe. Donc il faut na zoyango na tuta na chango na moto pona na fermenter yango après na tuta yango après na lamba yango ozomona weza maseki pour nous engouber comme moi, on a maseki bako na so ba saelo on a maseki pour ça la câble là dans le boko en or bako na so ba latango bien avant on a maseki pour le bananga ko ba sale logote non. Donc na tayi muto na yebise makambo na lobi awa ayeji sa ota nga bi banda yo koma chrétien banda ba chrétien donc banda 1482 ba mpelo ba yana na Afrique yo banda yo koma chrétien yo muto mwindi so sala ton mazuma mpama makela wenzi. Donc, combattre les messagers, donc, on a le au monde, Sainte-Thérèse, qui a rotonda, Nanchi Lukuna, au monde, l'église à Mangembo, Té, en gros, Tata, on a capon au bout du salon, on est moins dans le donc, au monde, à paix, na moto, na bandalunga, Tondi, ok, na ce qui qu'on a école à faire boire, tala, ba campagne, baya tongo, baya boutou, baya moy. Donc, voilà. Donc, quand on a mitano, canaliser les courants invocatoires des Africains. Dès le début de l'ère coloniale, l'homme négro-africain était devenu
un esclave chargé de travailler durement pour créer cette abondance auquel il est exclu de jouir. C'est lui qui doit chercher le bois, introduire au four et entretenir le feu qui sert à préparer ce pain qu'il n'a pas le droit de manger. Donc, vous en avez zoba ya pamba pamba, vous sala musala pamba, bazobe mayo bokei, sala bosali, kasi suka nango mundele kaka mutakolonga akolia akomela akomema biloko ngo na mboka na ye yo pamba mupamba ndenge toloba na bwile Kongo katu munkatu. Dans les domaines religieux, on demande à l'homme négro-africain de glorifier les ancêtres des colonialistes et de réciter des prières dont l'effet bénéfique profite à 98%, donc 98% aux étrangers. Ainsi, le très puissant courant invocatoire africain sert à entretenir ce fait mystique qui renforce la vitalité psychique de l'Occident, Israël, etc. Bongo na bongo, ibonso bobo. Donc, tchebino, donc vitalité, on a psychique, on a donc mental, nabino, makamuna, surtout, bozomo nango, ezaka kapo, bango ba bénéficier nango, pour entretenir bango, tout ça, et pour na bisoté. Ce ozo sambela, lolenge ya bapa, ya ba memela biso, ozoko, pesa bango makasi, pour ba yako boma biso lisusu, pour ba yako tchabiso sou moutonga malamu. L'Occident est en train de sombrer dans les ténèbres du matérialisme. Sa ferveur religieuse est en train de s'éteindre. Son courant invocatoire est devenu insignifiant par rapport à celui de l'Afrique. Sa religion et sa civilisation contrées sur les ténèbres de la matière ont été condamnées au ciel. L'Occident a besoin de grands courants invocatoires pour les vitaliser, comme un malade en pleine transfusion sanguine. Ainsi, pour eux, le courant invocatoire africain doit continuer à renforcer la vitalité psychique. En tout cas, bolimi ça parce que monoko bapaya oyo ezakama pasi pona lolemo lodimi mutuma yoni mona psychique de l'Occident. Il faut donc faire tout pour les négro-africaines puissent continuer à adresser leurs prières aux ancêtres de l'Occident, entre parenthèses les saints, aux Alpes, à la Californie, au Mont Tabor, au Caucase, etc. Donc, le Caucase, la montagne, donc, vous tinda ba prière na bango na montagne na montagne masoka mumini za la kuna donc yango moni longa konga salaki yango moni awawa ayiko sala moi parenthèse wana na ba montagne wana parce que moni soki mutu alingi akola pena makasi na molimo esengaka amata moke na ngomba donc po akina kozwa makasi pena oyo elongo bani. Donc, voilà aussi la raison pour laquelle on envoie en Afrique toutes sortes d'églises, des sectes, d'écoles, des maisons de fraternité. Matondo bambuta ebayaya matanisi to bungaki muke yango to ekozongela donc ndenge to koloba awa to batolo ba Caucase donc moni bangomba ezalaka esengo mingi pona kosambela na ngomba po makambo minene lekaka kuna masweka mo ebele ezalaka na bangomba et puis ngolo za tata nzambe mpungu tulendo erezinyaka mingi erezidaka mingi na bangomba wana moni soki bino bozosambela bapaya botindaka puissance na bangomba wana po ete esakumuna baye bango. Voilà aussi les raisons pour lesquelles on envoie en Afrique toutes sortes d'églises, de sectes, d'écoles, de maisons, de fraternités et d'évangélistes magiciens apparemment contradictoires entre eux, conquérant tous au même but. Question de présenter toutes sortes d'appâts pour que celui qui échappe à telle église puisse tomber dans les pièges de telle école, de telles maisons mystiques, de telles sectes, de telles fraternités
de tels évangélistes, etc. etc. Ya solo bongo vela bandeko bo mona bongo makambo o denile sazo ko soanisa baninga na yango longa kangolobia contradictoire entre eux. Donc mususu azo sala bon mususu aya sali contradictoire mususu sali boye boye po batu baye pa na ye mingi donc mitambo wana donc ateli bongo les appâts de toutes sortes d'appâts mitambo yo mona de lisa za ko elumpalala so makambo ke boye pa kene boye so kene boye pa kene boye so kene boye pa kene boye nyonso tu wana po na ngambu nyonso ngambu na ngambu nyonso makambo ele azwa batu azwa batu na ko contrôler batu donc yango na denile sazo sala siko na mikolo so bolandi na ba télévision na ba wapi donc azo kota partout donc aza sous na face mo malamu te donc yango makambo yo o penda donc ya konga komi awa donc akende bo na sa ma partout azali pour azo kende ko contrôler ba a mwana nyonso. Alors la puissance de l'économiste, ils mettent les paquets, ils débloquent des millions de dollars, envoient en Afrique des millions de dépliants, de Bibles, des livres chrétiens, ils y implantent des chaînes de télévision chrétiennes au service des évangélistes magiciens chargés de cochonner l'Afrique au nom de Jésus, disent-ils. Moni bato wana ta bakosa na kombo Yesu. Yesu asala ane bango eloko te. Po awosala bango ni po bazala zona bango batu na yete. Ba finga kana bango ye basakana kana bango na ye basaka na bango ni so lingi po awosala ne bango eloko mo te. Ka so ba no kota na makambo finga makambo ko saka na kimbango. O mona esika ba kozwa bigogo. Ya kozwa bena bigogo kolokota kobo. Osaka na fumu vitakanga. Ozi bena gogo kolokota kobo. Osaka na ya vitakim poze gogo kolokota kobo. Tala bango ne so ba ya na maseki na komo fumu kimbango. Basuka kaka batu moko perdu nulle part batu bazo comprendre bango te ale ba yasko ko tanga ba livre ya ne monde semi ya lunga Congo ba mikanda bunila Congo sana na kata tele na ye ale ba ye ba bandi ko tanga ngo ale bandi ko lakisa ngo batu me na ndenga mabe na ndenga moko te ko na tanga ki pa longa Congo o na sala ki boy donc mystique batu ngo bazaka ka bongo to kama mukilo yo soutenu. Par tout ceci, les évangélistes et magiciens viennent alors en Afrique où ils font tout pour se faire prendre pour des prophètes de Dieu, pour des messagers de Christ, dotés de pouvoirs merveilleux. En vérité, ce sont des loups vêtus en peau de mouton. Vraiment, et tu vas déniler ça, donc loup vêtu de peau de mouton. Pour Kozalazala mona malamu partout, bisekanya surtout, tout ça là. So moni mutasali ka malamu neti mbuta na biso balume, asali maka malamu ye ko finga ngo, yo surtout wana pona acha désordre na bato ba sala malamu na mboka. Donc alingi musique oya mabe wana eya ko renier, musique o bande kono so balbeta ya malamu neti bambuta balume, bambuta amisi redi amisi babeta musique ya kitoko ya veiller ba peuple makamebele bango ba kolinga te ba kokumisa ngote ba kolingaka ya mabe. Jamais un détenteur de vrai pouvoir divin ne profanera ce pouvoir dans des exhibitions destinées à épater des foules, à amuser la galerie. Et détenteur de vrai pouvoir divin est un être discret qui ne fait jamais de la publicité autour de ce pouvoir. Il est très efficace dans ses interventions, pourtant il aime toujours agir dans la discrétion. Les faux prophètes, par contre, est très bruyant. Il veut que tout le monde puisse les reconnaître et prendre son mensonge pour de la vérité. Ainsi, il a besoin de beaucoup de pancartes publicitaires ou titres ronflants décrivant ce prétendu pouvoir. Parfaitement ndenge denile si azosala sikoyo. Ngai lelo makambo nyonso na otanga awa soki botali comportement ya tata wana tia batampo na mitu awa na mabundi awa bokomona pena ke makambo nazotanga awa ezokokokana pena na etamboli na ye mosala oyo ya kosala sikoyo yango bozomona ke longi akonde makanda la nde modese aprofetiza makambo oyo nyonso tu yango akomona mokanda po sikoyo bozovivre yango pa denilesi yango nazoloba denilesi kende na mama ye kende kobikisa bamala nyonso tu wana. Donc guérison miracle, les aveugles voient, paralytiques marchent, les sourds entendent. Les baya ko sa biso bolimi se bande bazo ko tindela ngapi mpepa mabe na ko sola pamba te na ko tanga malamu to boni ne batindaka
bazo emona ke étoile moko eza kuna ya moto asikoti. Bolimi bandeko nalata mwa neti lisusu pamba tina zo kokoso te na maye nazali kotanga. Mais pour tous ces vacarnes, oh fils du démon de cinéma, les tonneaux vides font toujours des bruits. Bena parfaitement lisusu Denis Lesi. On a bien que tonneaux vides moko boya landa kama kamno so pas une paille tout ça. Zo chama kelele partout. Cette façon de faire est contraire à la mentalité des vrais sages, car la sagesse Congo dit ceci. Congo bena to kenala ko puiser na la tradition pe na culture Congo. Qui est-ce qui a vinu dia mbuti? Qui est-ce qui a vinu dia mbuti? Umoni soko zo bali sa mwana na yo, o bali si mwana eza na esengwa. Batu batonde belé bisengo na bango nyonso tu wana ta mususu pona baye libala kasi oyo eza na kati ya mutema na yo. Oyo eza na kati ya mutema na yo eleke sengo na bango nyonso. Omoni mwana soko balisi mwana okozala na yo ozosepola uzana batu bazosepela yo poza ozosepela na bango oyo pende tonda mikati na yo. Oyo tonda mikati na yo eleki ezomona na te na miso ya batu. Eleki siko ya bango nyonso tu wana ozomona. Donc yango tolobi ke soki tozongi siko awa soko tozosala baopération ya bamiracle banini eza esengo na yo bombango na kati ya motema na yo okoki kosala yango publicité na bato te soki te yango totindi yo kende na mama yemo okende kobikisa bato nyonso kuna koantia ntima kikalanga. Donc ezalaka na se ya motema ndenge nango toloba sikoyo ezalaka na se ya motema ezalaka na nini te na miso ya bato te vo izai dia mvwama. Donc soki obikisi muta kimbevo obikisi muta malade osalibo donc bizai dia mvwama. Donc eza ba mayele ya richesse na yo moko. Donc itali kaka yo moko ombongo kisenga vakianzala munwa muna suku dianzo. Donc soki soko sana donc nena ko traduire ngo soko sana mbongo be soko sana na valeur moko boye o ko tamso babimisa ngo na miso batu te parce que ezalaka na suku kasi soki ozana na kisenga vakianzala. Donc omoni mutu mususu akozala na lumière moko boye mais azola kisanga na batu te mais batu bango moko bazomona ngo ke yo moko oya kolobaka o boye na boye o nga boye na boye non mutu mususu ngona bombi masolo na ye kote mususu mais batu ka bazoyeba ke mutu azana ba valeur batu bazokumisa yo mais yo moko bomba mana yo ozomona mais batu bazomona kaka ke non oya en tout cas asala makambo oyo na mutema ne mobimba. Donc asala yango na mutema ne mobimba asala yango achaka ngo na miso batu na mukisa mukilité achaka ngo na miso batu mukilité asala makambo mais achaka ngo na miso batu mukilité batu mukili bango ne bazomona ke non oyo kuna kianzala eza kuna donc kuna lumière eza kuna. Donc neti biso totambula mtango tokoti na bunida kongo tomoni pena masoi kamo ezali donc yango tobengaka masoi kamo na Kikongo. Donc les choses cachées ezali oyo epesaka bato pena esepelisaka bato oyo epesaka bato esengo na mitema na kotanga proverbe mobimba po natangi yango ndambu mpona koka kolimbola. Kiese kia vinu dia mbuti kwa ntia ntima kikalanga vo ibizai dia mvwama embongo kisanga vakianzala munwa muna suku sia nzo. Donc limbo natangi po bino po ko limbola ndako tamusonga na limboli malamu te ba Kongo oya ba kedika ba Kongo oya keti ba ko limbola bino lisusu malamu. La Bible dit que Jésus mettait ses disciples en garde contre toute publicité associée à une bonne œuvre, car cela enlève sa vraie valeur spirituelle à cette œuvre. Les faux prophètes, lui, s'en fout de ces sages conseils de Jésus. Donc, Jésus, la Bible le dit que Jésus, avant que tu aies disciple, donc, landinae, ko kebisa bango penza, pour na wocha, ko sangisa publicité, na œuvre malamu. Po wana ya solo penza ebebisaka lokumu
ya mosali na nzambe ba valeur spirituelle ebungaka lokumu ya mosali na nzambe ebungaka so osali ka malamu kolinga te olakisa ngo na miso na bato sinon ekobunga ndenge bongo mpe na kokotela partie dodi na passage ezoya kuna po totangela ye mpe lelo tokotangelaka Denis Les kolege ya totangela dodi soki dodi po oyo mpe pa partie ezolobela ye mingimingi elongelaka lokumu ya mutu oyo ozali kosalisa. Les faux prophètes, lui, s'en fout. Donc, oyo, bah, faux prophètes, c'est quoi? Donc, neti, bah, Denis Les, voilà. Les faux prophètes s'en foutent des sages conseils à Jésus. Hein? Ils ne s'intéressent pas aux vraies valeurs spirituelles. Azo komi pesa mingi na lokumu ya spiritualité ya solote. Ye azo mona kaka biloko mukili ke bato balanda ye moni ba faux pasteur bango balinga ko lakisa na salaki boy. Quoi en est faux? Ce qui compte pour ces évangélistes magiciens qui viennent en Afrique avec des médailles magiques de leur veste, c'est obtenir l'emprise sur le peuple négo-africain afin de l'entraîner ensuite dans des voies qui renforcent l'idiotie. Au monde en mikolo tozomona pasteur moko soki na ngo nazo beta bato ba fimbo tala o vanga na ndunda buzengi buzoba diabu dianga buzoba ibomaka. La naïveté, l'utopie, l'esclavage on auto loba beta bato fimbo na kat église donc on est comme ça bango nengi bina to tanga nengi bina tozomona mikolo na bilili et faciliter la domination et l'exploitation de l'Afrique sur le plan spirituel et matériel. C'est pour cela qu'on les envoie en Afrique. Leurs billets d'avion et leurs frais de séjour sont payés par des organisations secrètes dont l'objectif est de travailler pour aliéner davantage les Négo-Africains afin de faciliter la domination et l'exploitation de l'Afrique. Les vrais messagers de Dieu est un être rayonnant qui est tellement magnétique qu'il n'a pas besoin de pancartes publicitaires pour asseoir son emprise sur la foule. Dénué du vrai rayonnement intérieur qui caractérise les vrais messagers de Dieu. Donc, mon paragraphe nini masese ona otanga na sagesse Congo ya lisese wana donc yango siko donc tukolo bake neti yango siko balimboli. Les faux prophètes a besoin de beaucoup de pancartes et de publicité autour de sa personne. Jésus fouillait toujours les honneurs et les publicités autour de ses vraies guérisons. Les faux prophètes, lui, recherchent cette publicité sans laquelle il ne peut pas asseoir son mensonge sur la foule, comme Denis Les. Combien de croisades, de miracles des évangélistes et magiciens ont-ils déjà organisés à Kinshasa? Certaines, combien de paralytiques ont-ils fait marcher et qui marchent encore aujourd'hui? Zéro. Alors, de qui se moquent-ils, ces agents du néocolonialisme déguisés en serviteurs de Jésus? Ils se moquent de toi car ils te prennent pour un être naïf, ouvert à tous les bobards, à tous les barantins. Ils se moquent de l'Afrique car ils sont convaincus que l'Afrique n'a pas d'élite intellectuelle éclairée capable de protéger son peuple contre les actions néfastes des aventuriers de tous bords déguisés en évangélistes internationaux. Ndako, oyo zo kangai na tangi paragraphe oyo, esenge na yepa yozali, osalama kasi, otelemisa. Peuple na yo ya Afrique, pour éveiller ton peuple africain, ou telemisa peuple en Afrique, pambate, so moni azana buumbu, o lomoni na buumbu, parce que, l'élite intellectuelle éclairée, capable, bazali pe ebele, kasi, ya solo mongo pena bakota na buzengi, bakomana bango, intellectuel, ya kotanga na classe, kasi culturellement, bazali na bango, intellectuel te. Bazali na bango bazoba. Il se moque des dirigeants politiques africains car aucun chef éclairé du monde ne peut permettre à ce que son pays puisse devenir un champ de théâtre des aventuriers dont les résultats finaux de leurs actions est le renforcement de l'utopie, de naïveté et de miracles dans les consciences de son peuple.
Kadhafi, toi aussi tu es de ceux-là qui ont cru à ces évangélistes et magiciens, et c'est de la naïveté de ta part, ou bien c'était un manque d'information éclairée. Wana sikoyo to telemi sikoyo wana pona kotalisa sikoyo bayi nyonso oyo baza na mayele o baza na bwana bazotala bazomona makambo bazolimbola malamu po batie na nzinga na bango mpe baluka bato oyo bakwea solo bongo na makambo oyo batelemisa bango. Est-ce de l'ignorance pour toi ou bien de la complicité avec les démons, comme Denis, complicité dans les démons? Es-tu un trafiquant de colombes ou bien simplement tu as l'âme d'un traître de l'Afrique? Et mamie, toi mutuna, nous pas examen, vous voyez que mutuna, toujours qu'il n'est malé malembe, comme on a souka. Comment peut-on se dire intellectuel et être ignorant de toute cette mascarade signée par des néocolonialistes déguisés en serviteurs de Jésus? Oh là là. Quel mutuna batunia wa pesa bien no aussi aujourd'hui. Pourtant, l'Afrique compte aujourd'hui des milliers d'abbés, de pasteurs diplômés et de gradués, de licenciés, de docteurs en théologie. L'Afrique deviendra-t-elle de plus en plus abrutie et ignorante au fur et à mesure que le nombre de ses fils devenus docteurs à l'occidental augmentera? Avons-nous des vrais docteurs ou bien nous n'avons que des docteurs sardines dont la tête qui pense et raisonne est toujours restée en Europe? On a tout à l'heure, intellectuel ignorant, intellectuel ignorant. Donc, voilà, intellectuel ignorant. Oh, il y a une phrase où il y a bango, parce que aux hommes intellectuels, l'intelligence acquis, mais sagesse, voilà ce qu'on le devient lorsqu'on s'obstine, lorsqu'on s'obstine à manger à manger avec les mains de sardines sans tête, made in Occident. Donc, il y a la Bible. Il y a la Bible. Dès que mon père a une sardine, et ça m'a tout. À quoi sert alors ces pasteurs africains formés, tous ces gradués, ces licenciés et ces docteurs en théologie qui, ces Africains, sont incapables de prendre en main les affaires religieuses de leur Afrique natale? Sommes-nous en présence d'intellectuels perroquets, tout bons pour répéter machinalement des choses qu'ils n'ont jamais compris? Ozomona awa sikoyo toye na ndenge tomonaka mutu mususu azosambela na munoko bapaya azomona kwa comme intellectuel donc zoba kwani ya mpama pero ke azorepete kaka donc azosambela na munoko na yo na Kikongo na Chiluba na Kinande na Kimongo na Kilokele okomona pena kozolo bapaya makambo ezokokana pena na makambo na yo. Donc ils disent toujours dans leurs églises qu'ils sont conduits par les Saint-Esprit. Après ils se comportent dans leur vie téléguidés par des évangélistes étrangers. Avec leur Saint-Esprit, des mascarades, ils sont incapables de voir la spécificité religieuse que l'Esprit de Dieu avait donnée à l'Afrique. Mérite-t-il vraiment d'être des guides spirituels pour l'Afrique? Des guides téléguidés par des agents du néocolonialisme déguisés en serviteurs de Jésus? Comment se fait-il que leur prétendu Saint-Esprit est incapable de leur révéler les intentions diaboliques de leur maître à penser? Ne sont-ils pas des traîtres de l'Afrique? Tous ces prêtres et pasteurs formés à l'occidental. Jusqu'à preuve du contraire, nous disons que ce sont des Mimboesa Mansuela. Donc, Batumoro Boye, donc Mimboesa Eza Logola, comment ils s'engaillent, biloko moko farfelu comme ça là, qui n'existe pas, tout ça là. Donc, naïf, naïf, na bango bazo la kisabango makambo, ezo, mona nete ko salama, etikala ko salama kata mukolo mote. Ya solo bandeko na ngai, to suki bongo solo bongo penza, na kapu na biso ya mibale, na
na nzela na biso ya zomi na mibale bongo solo mbale goya tokolanda na kapo na biso misato le pauvre Jésus Christ. Donc tokolanda solo mobina mikolo ezali kola mpona lelo tosuki awa ngai wa bino Zikoti Mayuma tembo ya mwanda lusala kuna muyenge ya bakulu yoyo natela bino nzembo na bino yoyo. Tobwaka bonzambe ya bapaya mpo ete tobonga yango ezemba nzembo oyo. Lamuka 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 mutu moyindo tozonga na bokoko na biso po tobongama. Basover na biso bafumuki mbangu bayaya vita kimpa bane vita kanga bamama mando mama kwa mabeni voix mama mbangala bango batangaka Bible te kasi babikisa pete na bango basala mpona biso nebakala nzondo bankulu isanusu batanga ba Bible te basalama mosala oyo esengeli mpona biso monzambe na biso na yango bandeko ya solo bongo mpena tosuki ana loyembo oyo mbala nsima nde tokotatamana solo bongo mpena kotanga mokanda na biso ngai babino Zikoti Mayuma ndenge nauti koloba natiki bino mbala nsima nde tomonani bosabone massivement bopanzapanza po makambo na ntangi awa yango nde pene ezoleka na mikolo oyo bopanzapanza bisika nyonso bokabola ngai mpe ndenge nakabolaka ya bino ndenge nakabolaka ya yo yaya na ngai ndenge nakabolaka yo mbuta na ngai yo mpe kabola ya ngai kende bamboka nyonso tu pamba te makambo tozotanga aya eza pena motuya mpona oyo etali biso bayindo na mokili mobimba esalakoni moyenga ya bakulu yoyo.